Merci. Nabino nyoso bozu occasion ya kolanda Dose Unique Channel ya lelo Berthe Djonga moto na Nzambe na remercier équipe mobimba auto travailler na bango Chobinzunga Prince Ngolobana Bo Sanité Dani Chikela. Alors lelo tozana ba invité ebele oyo ba écouter la biso tozana nuna orchestre instrument de gloire oyo tomoni na bokambe mina yango Ser Dora oyo kalamingi te tokusula na bango tozapena tonto TKM Kimenga oyo azalaki ancien porte-parole to administrateur et orchestre à JDT Molopo melelo netikaka donc baza souté alors tozapena Pablo Picasso bato baza ebele bokozwa pe ba image ebele tozana répétition ya général de FAO toza na répétition pe ya Fabrigaz toza pe na interview ya Montana Kamenga ndenge tosolaki na ye po mingi balobaki ke ndenge nini Montana Kamenga abuma orchestre comme pas de FAO bien ndenge nini Montana Kamenga Kabose Bulembi Patouziane bango nyonso wana baza sima ya général de FAO donc na temps oyo bango ba travailler na général de FAO mais Montana Kamenga aza na studio ndenge tozoloba boye Montana Kamenga aza na studio azo préparer pe album nae na compte kaka ya idéologie. Alors poto bana bien na kosenga to banana na loyembo mongo pona ko sanzo lankolo. Alors na kosenga na régie côté Chobinzunga Zali atie la biso comme ça tozonga pona ko continuer émission na biso ya Dose Unique Channel ya lelo Berthe Djonga moto na Nzambe naza ko remercier bato tout oyo batiaka biso moi poa mais to landana Yesu yo zali ya motu ya bonangai ya motu ya bonangai ya motu ya bonangai ya motu ya bonangai
Merci. Bolandi nzembo wana naza sir que bo sepeli po bo moni plateau ndenge za ya kotonda nanu tozana ba sœur na ba frère ou ba yekotala biso. Alors na loboko na nga ya mobali tozana sœur Dora Yende azokamba orchestre oyo. Mbote sœur Dora. Mbote papa Bertin. Boni yo oza malamu. Naza malamu makasi. Lelo toyambio sœur Dora ana orchestre nde bozali awa tango mosusu nga na présenter yo malamu te. Pour bato ba yebo bien pour na yebi que c'est toute la première fois sœur Dora azala na biso na bilili oko se présenter pa ya bato ndenge nini. Kombo na nga sœur Dora ne ba makolo naza moyembi na yembela kankolo naza na groupe instrument de gloire poto sanjola kankolo sambela ka nzambe na instrument de gloire. Alors groupe oyo ils ont encadré na yango pour encadrer tant que le encadrer toujours le lokola yo cheftain ya groupe te meto ta la siku d'une manière spirituelle. Est-ce qu'ils ont papa ya molimu oyo encadra bino bozana esika moko yo toyebi ke no na église songolo bakoki bazwaka mwa mate ata bauti répétition to bauti nini to balingi basala production base ressourcaka esika songolo bozana père spirituel. Oui, dans un père spirituel, pasteur Nabiso Komonaï, David Bosco Mukendi, Yende Mutasungara Biso, Nabama Bondeli, Alakisara Biso Makambo Ebele. Na l'axamino orientation ndenge beaucoup ko tambola logo la bana nzambe. Oui, bien sûr, ndenge ya tambola, ndenge ya obéir, na makamto sala surtout makamto sala ya nzambe oyo, esengaka beaucoup plus orientation, soko orientation ezate donc toko kapé ko komate na sommet. En tout cas, on a vraiment elobami malamu. Alors, sœur, orchestre sui kotala ndenge ezali. Ezali déjà combien de temps? Ezali baton ebele, ezali ba 16 ans, mais na ko kamba onga na zui pona kamba na ça déjà 4 ans na yango. Est-ce que yo mo bena 16 ans na kati orchestre osali yango? Non, parce que nazaki vraiment mukie, moi na mukie non nazaki na koyemba na ba chorale. Na bekodim donc nazaki nanu ezaki na ngonga te esengela ki temps ekoka pona comme intégrer orchestre. Oui. Alors ndengo koti na orchestre lelo sœur Dora moyembi na nkolo mutu nyo sazolanda yo azomona sœur ayembela kanzambi sœur ayembela kanzambi sœur idole na yo na musique chrétienne tango ozalaki ye msusu zokola ozutala mutu na télévision lobinga funa kuma koyemba lokola mutu songolo eza nani? Eza mama Lydia. Mama Lydia. Mama Lydia bien sûr Mama Lydia yemba pe bien hein. Neti chani ni Mama Lydia oyo yembi motema. Alors na ebiki na cha motema et ça la paie bien toyo ka yango est-ce que beaucoup za na mesure ko interpréter ta yango bien bon sineni lelo banzembo eza nango ebele o Tokyo yemba bon na obaluka mpanzi nanga kotoyo pour na moni sœur Dora baye équipe ya kokoka toi na frère na biso akoki ko se présenter. Bonjour mon frère. Bonjour papa. Bonio. Donc qui m'ezali nangolo ensemble. Orchestre oyo instrument de gloire. Oyo yo ozanani. Bon, ngai nazali arrangeur na kati ya instrument de gloire et surtout côté technique, côté son et donc en généralité ngani naza occupé ba fonctionnalité wala nyos. Na koyoka titre nanu comme nanu orchestre instrument de gloire. Mais yo sikoyo yo na arranger ya makambo wana. Est-ce que vous avez une idée le lenge bo pese lango instrument de gloire? Attaque vous sali 16 ans to yebiki mais au cause quand même na idée. Ah
comme oyo eza vraiment comme mon miracle. Instrument de gloire son abina ta parcours nango eza en tout cas nzamba linga kalelo orchestre oyo comme au sommet ndenge ser do a commission au sommet boy. Parce que les cas parcours est belé et même comme oyo notre père spirituel papa David Bosco Mukendi. Donc après ça biso abi azwa ngo par inspiration. Donc c'est référent comment David azaki ko louer Nzambe. Et Nzambe ayebaki na ko inspirer biso pe to ba koza toza ba instrument toza bisale li na maboko Nzambe. Alors biso pe à travers ces noms là neto lingi to ba na ko memela mokili oyo yo Nzambe atie na disposition na biso. C'est bien dit. Na PCP mbote na père spirituel na bino papa David Bosco Mukendi na ndenge aza ko kamba bilenge boyi pe ko pesa bango initiative ya malamu ya boyi. Webi lelo ndenge bozali awa so totali ba jeune mususu lelo bot permettre ngana lo ba terme ba mususu ba yembela na bango Nzambe te ba mususu ba sambela ka kututi ba mususu lelo ba mbeyambia ba mususu lelo noa ba machette ba nini mais tala ba jeune oyo bango ba mitiki ba mipesi et pas encore que ba yembela Nzambe. C'est un sujet de gloire. Serdoa lelo tolingito ilanda sikoyo ata chamoko beaucoup ko sala pour na dire que vous après ko sala ta moi quelque chose. Oui, bien sûr. Donc ça a quelque chose. Alors totika bino bosala ngo. D'accord. Merci, merci. Est-ce que vous avez tata maboko te pour le coup na Nzambe? Oui, bi que ça li bien makasi. Na koyoka ba voix kitoko. Tout ça pena bande comme susu tuzana bangwa. Stella, bonjour. Bonjour. C'est resté là hein.
Oui. Yopoza Moyem. Euh, Sœur Oku s'est présentée. Comme vous n'avez c'est Rovine Lokwa. Sœur Rovine Lokwa. Rovin Lokwa. Alors, tout mon équipe est vraiment bien. Alors, Sœur Dora, orchestre, Oyo, bozo préparé studio, boza déjà na ba studio, na ba clip, bosi bokota studio déjà ou bien ndengenini. Orchestre, tout ça déjà dans 4 studio. Tu préparé Banzembe Belé, mais tu bimanami balé nanou, auto présenté na peuple de Dieu, ou ba bénéficier na quelque chose na 4 wana ya mwana. Voilà, le coup la boza na studio, ils a bien. Alors, na zonge pas arranger. Ba chant oyo bozo préparer déjà, ba chant interprétation. Ou bien banzembo ezala par na vision Seigneur a pesi peut-être na Sœur Dora peut-être na mutunyoso nde bozo bimisa yango bien ba interprétation ndenge ezala ndenge neti Sœur Marie Pala misanga kumama. Bon, banzembo vraiment eza inspiration oyo eutaki kota notre Sœur Dora. Alors eza na banzembo mususu nakoloba eza nzembo moko oyo tosali na studio nzembo wana Sœur Dora composant kala si nakoki kose rappeler ata ba 2008 ouais a composant kala mais ekoma tokoma oyo koma bato misusu bazobeta beta mais tomeki un peu kobakisa maele ko développer en tout cas peuple de Dieu va aimer. Est-ce que tu koyoka ta extrait pour essayer beta déjà. Bon, toyoka ngo mais pas comme tel. Extrait ezali a tokoyoka sabino to beta yango. Bon, toyoka yango kasi. Jésus, tu m'as aimé. Gloire à l'agneau des dieux, Hosanna, Hosanna. Oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté.
Merci. En tout cas, nakoyoka. Vous pouvez t'attendre ma beauté. C'est un moment que ça la fait bien. Hein? Ça va bien. Ça va bien. Alors, Serdo, nous avons inspiration dans nos ondes. Inspiration nango ezala même pas na lali, même pas soki na zibik na zokoma na fandaka ka boye na oki malobeye na mélodie nango moko na banjo yemba ndepeka nzembo ya ka bongo e bandel tisuka même ba rythmique nango ba mélodie nyonso utaka yango moko ezelo ko to bakisi te to longoli te ya ka bongo. Mais ko nzembo e beta na l'église te. Oui, bandeli wana ebetaka. Mais tant inspiration eyaki nga kabongo na ebetele pourquoi lanzambe monda yebi. Alors, lelo rolo banini na bana nzambe oyo bazolanda yo pour déjà naza sûr que o nyosto lobia batu bayoki yoki déjà okoyi koloba nini na bato nyonso bazolanda yo ba producteur bazalaka na bango bato balinga pe nzambe mingi pe bazalaka na bango pina msuza ko Serdo awemba bien. On a que le babat ba soutenir biso parce que tout ça musala nzambe tozana ba soutien vraiment belete et vous amalamu bato ceux qui ba soutenir biso non seulement na ba moyen mais c'est là ba prière et que ça là que nzamba zwa lokumu ni yangwana na voilà arranger na sir que nyosto lobi na ebité soki tokoyi ko clôturer na yo na eloko nini pour tokomi na suka déjà message nini okopesa na bana nzambo nyonso balandio. Oui, message à suka ezak soki tobito tanga na Matthieu chapitre 10 tant Jésus a bengi ba disciple nae a présenté biso ba kombo na bango et puis na sepelaka na 7e verset nango où elobaka ete prêcher par tout le monde et dire que le royaume des cieux est proche. Donc c'est ça même la base de l'adoration. Na koyebisa na bana nzambe ete boyeba na kotia na mutu ke totia na mutu biso so ke no bokonza nzambe komi pembeni. Et biso toza na kati ya service nkolo na ko se rappeler sou Yesu ebisa ba ekone ke no bozwa ni sac ni lipa ni eloko te parce que l'ouvrier mérite son salaire. Alors biso opé j'espère que notre salle la maloba na nzambe tozani na lipa tozue eloko te mais Bible lobi ndako oba koyamba bino boloba ke kimia nzambe ya na kati na bango. Alors biso tozana to me masango ya nzambe. Alors ndako ekoyamba biso tokotika kimia nzambe na kati ya ndako wana. Wana omwe maloba ona okao bakisa suka pona peuple de Dieu baïba na ko bénéficier na. Merci Serdo. Tokomi na suka. Message nini oyo yo ko pesa. Message na ko pesa. Ba remerciement peut-être vous a bato ko remercier. Na pesi merci premièrement na papa Bertin muto ya bibiso. Na pesi susu merci na bato nyonso oyo bazo ba réalisateur nyonso. Neti na sima Chobinzunga azali na moni pe Prince Ngoluba papa numéro na PCP merci na papa Abisso David Bosco Mukendi. Ils a grâce ya ba prière na ye ya orientation na lelo pe ndé sali keto le kana télé to lancer un message de la part de Dieu na PCP papa nanga makolo merci beaucoup parce que akolisa kinga la nzela nzambe nde lelo pe na zaboye na PCP merci l'instrument de gloire mobimba na ba soutien ba prière nzamba pambola bango ya ebele pe na pesi merci na Jaffa a soutenir biso mingi na ba prière na pesi susu merci na Samuel na pesi merci na Edith Makolo na pesi merci na Deborah Makolo pe na pesi merci na ancien na biso Cicéron nzamba pambola bango nyonso. Merci Serdo merci na bande nyonso oyo tosolina bango awa lelo tuyambio omoniki Bertet jonga moto na Nzambe ndenge kaka na pesa ka ba ouverture na bato ebele o lelo basala salama à l'occurrence ya ba frère Pichu Mwanza nga tanga so omona o mabisa ke bana bino lingi Nzambe te
ndenge pe lisusu topesi serdro mona po bengi serdro e comme tanga osala mawa po ndenge zaka boy bato bamoni yo pe ndenge ozoyemba bien kolo pa kotia loboko pe mampe o malobi obengi serdro ndene nazala makambe bisitu soki mambo album ebimete kami mutu kombe salami ba tanza isute lolenga mutu mutakoma mutazala ngo depuis ya botama. Donc na vie il faut être reconnaissant. N'indimité que nous sala bon parce que je sers le Seigneur. Wana isa bongo po sona bando tanga ba frère na ba sœur o izala ki mutayiga bimika boy dalene ba pa bopika so ba yebi ma na olo boy ata te kai ma yebi ke ba mutu na nzambo yo za ba te belo pe na to pesa opportunité kili yani tingandiki lelo na bosa na père spirituel na ngate ya makamba journalisme Zakari baba basui jamais e banan ndeni ndeka batu msuba na mtabimi na bando finga na ngap bongo te donc na sens wana pona mo reconnaissance izala na mokili. Merci tolingi siko to yamba TKM Kimenga to sola na TKM après neto sola pe na Pablo Picasso.